Cantique nouveau. Apocalypse 5, 8, 10, 4, 11, 5, 5, 7, 12. Amen. Page 23, 25e cantique. Bandeko, la frère, ma soeur, l'église, l'Ilobananzambe, partout dans le monde entier, Sika et Zalibino, Lokumu Natata, ya wenzam tata mokeli ya likolo na se wa bongisi etele loto koma na 25e année bien que je tendre vers 26e année il y a existence et église l'Ilobananzambe, ce qui veut dire totaliser un quart de siècle. Un quart de siècle, une attendue réalité, mais voilà que c'est pas facile. Nabat mbonge, bami pepe, tumulte makasi et utukoleka, c'est pas facile pour tout comment lingomba et comité n'habitando moins mingi on a kotanga ba pays comboté parce que son atangi sur skana bossa na ba pays mususu ko sala bien na ba confrère et sikana kotanga te parce que tango na tanga ba pays tel église na pays bo bossa ni pays mususu et ko sala un peu difficile pour na bandimi mususu mais l'Ilobananzambe elingi bino bandimi église l'Ilobananzambe partout au Sika bozali dans le monde entier. Vraiment une fois de plus na grâce ya Yahweh Nzambe tata na sengete nkolo apambola bino nyoso na courage na détermination na molende na mpiko bozali koyika. C'est vrai que na l'Ilobananzambe tolobaka te ke boya ebele salaka publicité to benga kate mais nzamba bongisaka oya bongisi lelo baye o nzamba bongisi lobi kuna baye oya bongisa ne prochaine baye bandi miali loba na loba kato que ce que mutalandi loba arozwa mbongo akozwa boy surtout aujourd'hui prière pour mon église, la puissance aux mbongo. Non. Tobarate étant beaucoup manastad à peu de fonds, boyanda et belé, oya péché belé d'enzamba pambola. Non. Oya yenango te, c'est la même chose. Et l'orezo ko compte mingna le sambo nabino un jour comme on mboka na tata. Ko sambela na vérité, ko sambela na solo. Et là, étangité que so sambela aujourd'hui abondance, non. Soit aujourd'hui prospérité, non. L'église, l'Ilobananzambe est promettre kabino ba bien matérialité. Ce qui te promettre bino ba bien matériel que oya bala kata ko bala ça serait mal faire. Oya ko bota kata ko bota même banganga ba pesa ko bota. Oya teka ka bien te akoteka, ça serait mal faire. Exactement pour moi la puissance église l'Ilobananzambe oye opesi dim bala moko mbongo ezongi non. Lo sambo bozolanda Hollanda na modèle ya kumi pesa mingi kolanda lipambole kolanda lo sambo ko to sa ba droit même ba kubenga kateke pesa opambola non. Oya pesi ça va so azanango a pesi pété amour azanango alongwe na ngona ndako pona kokota église c'est déjà bolingo monene et pas na tata mais celle but principal sans vous le cacher ya ko bombe la binote kaka mokolo toko lalaka jour ya ko longwa na se awa ya mo nzoto lali omona mboka na Nzambe et loko est important. De konabino ayeb sabino de jour au jour rien que kozwa lobiko ya bomo ya seko lobiko ya bomo ya seko zakana nzoto boite mutalandi
ba bien matériel atika kayango batika yango ebele etika la ko beba ko pola ba welani nango na bo batikali kolanda lobiko ya bomo ya seko ezate ko so pesi mbongo na église mbongo eboti mbongo non ko bateko so landi lo sambo zu prière zu libala non banyama bazwaka mabala bakenda ko sala bongo ba prière et pas nyama musute eza ba cadeau ba accessoire onzamba bongisa pona moto na moto o azana nzambe na kati na motema même mingi bakenda ke pa ya bisimba bazwaka pe mabala mingi bakenda osala pe bakisi bazwaka pe bana bazwaka pe mbongo mais mbongo condition conséquence boye bibino moko ndenge batu basuka kasoka ke na banganga kisi so ke na bisimba frères et sœurs église ekotika la kosimba bisimba po bomona ba onction ya batu ko sauter ko tutuka ko nganga ko sauter ko sakola devant tout le monde pendant ba mona teke onction est une église. Je vous rassure que l'église yo ba kolanda pona otala prophète Konde était prophète Konde azape moto nzamba ponaki abota milikola binonyos akoli likola binonyos ndenge bomona ba pasteur ba bota milikola batonyos ba koli likola batonyos ba liaka même mandeke bino bozolia différence ezate oya otonda na puissance nzambe oya otonda na bolingo mingi bolingo est très important Satan sako azolongola mingi na mokili parce que Satan rôle na ye ko ya kolongola bolingo kotia division kotia haine kotia jalousie kotia lokuta pote bato milimo ebunga mais liloba ye pote ebungisa milimo na binote et ko flatter yo landa poza bozuite au cause de la pauvre mo landa nzambi na yo au cause de la malheureux et au cause de la ke potote mo landa nzambi na yo pote mokola suka but principal comme on a mboka na nzambi mais à la sauver molimo peut la sauver faut tonda na bolingo faut tonda na kondima molimo peut la sauver il faut landa valeur il y a le sambo liloba merci mingi bandimde bolanda liloba sans kolemba ben que tourmenté de qu'on a bino to vivre ba tourbillon ya ba problème merci na aide na bino na soutien na bino merci na soutien pe ya autorité à pays pour ce que ndeko mwana na bino azaki muta berer makasi ndele lo azene sika ya mabe mais quand même l'état accompagna qui mwana na bino nandenge possible ko manifester pour te liloba et continuer côté ya mana mokili mobimba bien que mal compris liloba il y a tellement tout le temps de problèmes et qu'aussi la terre et qu'on l'embâté et qu'on ticate on connaît bien tu passé quart de siècle na dur labeur mais malembe récite mon ani tito komi ne l'école c'est pas facile na ba pays nyonso o ilobake na ba pays nyonso ba yambi loba merci dans tous ces pays ba pays nyonso j'ai toujours été dans l'émotion et ça moi ils arrêtent tout le temps pour nous retarder loba et c'est qu'à battre J bah tu vas comprendre en mal mais ils a produit quand même zobiki ça et c'est qu'à bah pekisi misuni pour nous payer sa valeur il y a trois être vivant monsieur sur base na paiement les ba comme na Bible on a paiement et sans la yao donc la limboli que l'originalité il y a péché Adam Ève za kotika ko boma batu bamoni on dirait église koti ya ban ekomi ya bandoki parce que tozobo ya ko boma nyama parce que c'est être vivant le la biso batu ba comprendre très mal mais gloire à Dieu na bino batu ba comprendre mais quelle grandeur quelle valeur bu pesi nzam na bino nzam na bomo akotika bino te bandima iloba frère sœur ba papa ba maman na bilenge nyonso bobundaka butu moy pona ko lutter pona ko soutenir ndeko na bino grande la joie de votre frère o bayebi que na pieza ki bango par cette fois
motif de conscience, ou bien peut-être mon comportement humain, parce que ça ne peut pas manquer. L'imperfection est cause d'angate na kat na moto a botami na nzoto na mai na makila Nzambe apesi lila kuna kat na moto ya masumu mutango bato ya masumu na basali bazape bato ya masumu. Veuillez le pardonner et pardonner na imperfection nyonso na moi erreur de routine oyo eza commise volontaire ou involontaire. Veuillez tout fidèle me pardonner. Veuillez pardonner basali nanzam nyos na ba gaffe. C'est vrai que basali sont des petits enfants, des jeunes garçons qui commettent aussi beaucoup de problèmes, beaucoup d'erreurs. Oyo ezaka des routines. Oyo inconsciemment que mutazako sala pour la faiblesse corporelle. Nous avons pardonné, peu église mobimba, na binonio sabandimi. C'est vrai que dans le bagate que boya ibele, parce que même natangwa no, batwazaki na arche kakaou, tiens. Et pour le moment, attends une dizaine de personnes au bakondimati la fin. Je serai toujours dans la joie, na ozala toujours content, na bolingo na bino, na coup de pouce na bino il va progresser. C'est vrai que mingi pe balembaka, c'est vrai que mingi bandimaka église, ce n'est que normal, ça a été donné comme ça pour bamususu bandima. C'est pas tout le monde qui seront obligés à comprendre, à ndimela. Et mutuno sa libre na choix na ye. Oyo bandiba kolanda tikno suka, merci beaucoup. Oyo pe bakolanda tikno suka, donc on remercie toujours continuellement bino. Parce que le monde a toujours été comme ça. Ba nimi ba kondima, ba yoki ba yoka, boy ba koma kino suka ba rozala. Yahweh apambola bino bandimi lo banzam partout dans le monde entier seka bozali me bo pardonner ndona bino na moi ba erreur na ya minene na ya mike bo pardonner pe basal na moi ko tambola ya bango moto na moto landanzam na yo. Parce que l'Ilobaye peut être sa kimia, était ya kimia, était ya amour, entente, harmonie parfaite un jour, et zonga na mokili po batbazonga, de penser t'attacher à salila ki mokili banda et bandeli, ou atia ki moto a établi ça qui n'a jardin dedans, malgré moto a koka ko supporter pe na jardin dedans, tabima qui n'a jardin dedans, pour commettre beaucoup de bévues, beaucoup de gaffes, et je trouve ça monde entier que l'habitant de la terre a zana kimiate par manque d'amour. Et j'espère qu'un jour on pourra établir l'entente, l'harmonie parfaite dans le monde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi na likinda zam na bomo azo alukumu na balandi na bayoki Yahweh asal labino message à tata pona et sengo pe kimia kat na mabota nyonso ezali établi dans le monde entier et na remerciera ba pays nyonso o ba si bazui déjà occasion ko yamba liloba et j'espère que dans d'autres pays aussi on ira jusqu'au bout kolo abattre la moko na moko un jour na autorité na biso nzamba pambola bango nzamba pambola ba autorité surtout à pays parce qu'ils ont pu accompagner de konabino. Merci tous les autorités union établie parce que Yahweh après Sabino l'œil, il y a clairvoyance, il y a comprendre, il y a comprendre. Et Bossel la peuple nzamba pesa kina maboko na bino. Merci na autorité à monde entier na bolingo bozakalango pour période on a vu. Bah que sangana quelque part pour trouver compromis que peut être établi dans le monde et je suis dans la joie parce que pendant le monde c'est qu'on a fait na niveau en France, bakati les tombes ya bateau banyama bête sauvage, 3000 € ya amende, oh banyama ba bête domestique, est-ce que toucher binu kuna encore en Europe peut-être en Afrique 3000 € ya amende, 30 ans à prison, ce qu'un jour ils ont établi na banyama nyoso nyabo bazana kata zamba et que la malam pour te yawa c'est pour la mokilike peuple naïe, bah si va comprendre
grandeur et volonté ya pensée ya Yaoundé atiaki mokili bandane bandeli pe ezala établi dans le monde entier kimia pe bolingo pe voto ezala établi dans le monde entier parce que tali immigration massive comme en Europe les bandeko na biso Europe bana peint sur la planche comment ils vont faire pour nous yamba tous ces gens là mais parce que Afrique ils a délaissé ceux qui vont embellir dans les pays africains batu ba okene même en Europe ko senga réfugiés ba banazalaka na mboka na bango parce que mboka nyonso ebongisa mbi batie ba usine batie ba entreprise batie ba nzela ba bongisi pareil que l'Europe pour batu ba banazala ko kende ko stonda esika pona ko bebisa nkita ya monde entier pour économie du monde et ça na éboulement total on ne sait pas à quel sens c'est voué. Merci beaucoup les autorités du monde. Mettez-vous ensemble d'un commun accord. Bodige peuple, nzamba pesa kina maboko na bino na pouvoir ko la bongisha na bino ya mbobo botama pe bo komina na bisika wana pona ko batela ba baleki na bino pe ba administrer na bino pe ba peuple na bino nzamba pambola moto nyonso. Oh ayoki message bien que Covid, bien que j'ai oublié en français. Covid, des périodes qui ont tourmenté le monde entier, ceux qui sont partis, eux à leurs âmes, nous qui sommes restés, nous avons plus que nous avons grâce, nous a été donné de vivre, mais demain aussi un jour, on pourra partir, on pourra aussi le suivre. Merci beaucoup. Monde de vivre dans la kimia, mokili etongama na kimia. Parce que kimia, c'est nzambe. Kimia, c'est grâce au Nkolo, ça comme cadeau gratuit dans le monde entier pour qu'il va vivre dans la tranquillité. Amen. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de Dara, le rejeton de Dara. Hey. Cantique nouveau. Amen.